nakati ndaku tokanga kiboy na porte baba tole kweli biso sikoto bando bwaka bana mai zo malokola fleuve boy a nakati nde biso to bien to bwaki bana libanda koto baninga msu bazozo koto baki makande ona biloko to tiki tozana ibarnisme na mboka o ibarnisme musala na ezala rapona nini bato bazo tonga di vacation ba bayaka basuka mbongo bazo contrôler te banda ko baki na ba niveau nini yake na fondation ndenge nini na tonga to la mgara betota na ike kwa fateza la kuna maye memi yango ke bwaka kuna na terrasse ya Kindibula ego bwaka président Fati na Kindibula kuna donc maye uti wo likolo na terrain et kiteye ebu kelibiso et ke kwa Fati beton donc ke kwa Fati beton za depuis baba chango tolinga to mona bacha wana bacha kagame to bacha nani likolo atala maye yango ezobima wapi era yeka mbango boya koti na ndaka lobi joli bimisa bana koloba zo loba mbala moko mira likolo e koti e buki to bandi ko kitana bana to bandi olukanda ate eloko to monite nyonso etioli na ngoi na ndako na biloko nyonso to zakabwe Mbote ba abonné fidèle ya tozomo na télévision boza tellement bela ko lande mission na biso suka na masolo avec votre humble servante Princille Mboke quand bo mona na chaîne biso to memelo juste be information moko eza vrai to kitaka vraiment sur le terrain a toza na commune ya Monga Fula to kitaki awa ipa yo ba inondation esalema ki ya grave ne to bi jamais to ko le ka photo même information na chaîne biso de to kitia sur le terrain to zu un peu ba interview ya bande ko na biso o baza awa ba meke un peu ko loba lo to senga ba konza mboka Prince o eza prince moko eza principal donc jamais koko ma niveau puis likolo pe eza na mbula soki kaka mbula meki ko kita prince one ko kabona divisé par 2 ya poids moyen ya ko lekana pe bande ko na biso awa na Monga Fula bazo senga ba terrasse bosaki makadam eza bien mais ba terrasse vraiment eza te yango moni esali o ko sala inondation o eza cause ya ba terrasse ezali te bino mo mona na ba image ndenge ni banda ko bukani bato bele pe bazuma kama makama bato mingi ba perdre pe biloko na bango na minute moyen ya ko vivre eza te nalingi se retrouver na kati ya bwato na ngai kotango mbonge koya mipepe koya na kosinda te ezala na kati ya bomoi na ngai Yesu Alléluia Nyosekei tolalika tosiki mai nyosa nyukwaka biloko nyosekei papa tofatika boye mai mai likolo ayebukani mai ekiti boye bana nyonso batieli papa tokelokota bana kuna nde toyebi te so tosuka nde nini papa na ngai motembe suki ngai na ayeba neti nga bona tika lika boye na bandako na biso nde ebinzi. Merci beaucoup maman Mbote na yo. Papa Mbote. Tomoni yo oza vraiment abati. Naza vraiment bana kufi. Atina bana sibana. Kala ndaku yango sikono. Vile konyosi na ngai baby. Mambo na ngata na tambula kanango. Yose bibi na zile lokata tamoko te. Kotango mbu mai wala bandeko ya position bozaki na ona ndako. Position te biso te mona kambule le beta malembe biso yebite. Akati kale mingi te na kuti mai na ndako. Na bana musu bangwana. Alo bele lususu mai komila bazele ba mapasi na tena na ngo na zote. Mai okoti kana bazole na bango. Ko depuis ba dégâts o salami bo perdre ba biloko na bino est-ce que ba konzi na bato bo voter ba député ba déjà ko rendre bino visite. Eloko te papa na moni bango tenga na zolela na zali banda na bana kishasa na famille te na zali mdegute ubana ngana yaki komisa kishasa akufia chinga na bana na zeli eloko te na suki ala banda ko balandika ndo omona ato kiti vraiment na bypass bipai wapi réseau salemi ebuki prince ebuki babiloko yango na bina moyeto le desate to mekampe ko tuna bande ko baza ba mekampe ko expliquer biso qu'est-ce qui se passe ici. Bonjour noko. Bonjour maman. Mais quand on explique ba boy na biso toza awa toza na bypass na route bypass entrée ya Elengesa yango toza awa tu comprends te mbula o ebeta kilobi na tongo to la mgara betota na ike kwa fateza la kuna
mai ememi yango ekobwaka kuna na terrasse ya Kindibula ekobwaka président Fati na Kindibula kuna tosutuka na nzela awa chance heureusement nzambe azali bato bakufi te nde epandi kaka makadami koto oyo nzela uti ezalaki na ntongo ya mbutu babiloko nde eleka te koto ezoleka te ambuteyage ezalaki ya makasi nde kutu kable ekatanaki nde bato ya sinal baye bakati kable na bango nde esali mwa facilité mpo bakamion eleka mpo ambuteyage edose mais problème tokolobaka na bakonzi fo botalaka place danger ezali fo kebisaka bato bazalaka esika wana tala nde nzambe asungi sikoyo esalami me liwa esalami te soki liwa ezalaki tonga toloba nini me tosala place oyo eza place moko babiloko elekaka bakamion ya minene ezoleka toyebi te ndenge awa ezali ti soir ekozala ndenge nini nga mposa nanga ezali boya na lombangu mpo na koto oyo kaka lelo oyo boya mpo bagrand car ezouta bamatadi ezoleka toyebi te koto ndenge ekosalama. Nga kombo na ngai Cédric Kanda komona événement oyo esalami ndenge nzela ebukani boye eza d'abord une question d'urgence oyo bakonzi esengeli se dépêcher le plus vite que possible parce que awa toza na bypass ezali route nationale numéro 1 ezali voie oyo ezali komema bapoids lourd en matière ya automobile, c'est-à-dire so batiki yango boye ça c'est déjà un grand danger. Au moins déjà il y a déjà chaussée. Ozomona pe ba chaussée oyo ezali ba ancienne construction. L'État faut a profiter na ba occasion boye aluka kosala c'est-à-dire ko bongisa ko restaurer voie oyo parce que ezali voie oyo bebengami national numéro 1 nalobaki bien c'est une question d'urgence ce qui batiki yango 2 jours 3 jours tala likolo mbula eza déjà ya boyinda ce qui beti lisusu lelo komona bypass Kabwani ce qui bypass Kabwani Kinshasa ekoti nzala ponzela babiloko yaka yango ezouta à l'étranger toza pays oyo eza importateur babiloko ekotelaka nde awa mutu nyonso ayebi yango donc l'état akoki kolala te même na butu lelo fo baengin eya babanda déjà kotravailler déjà posoka nzelo ekatani Kinshasa elali nzala tobanda lobi mbula lobi ebandaki vers ba 19h mbula wana elekaki vraiment makasi donc ndenge ebandaki wana epermettra biso to kokabula te bon bato ba continuer kobula nde bakopesa biso information ke nini elenge sebukani bon elenge sebukani par rapport ya nzela koto basalongo mabe basali bakana mo ya mikie basali bakana mo ezokoka ko recevoir mai vraiment te donc mai euti bo elikolo na terrain ekiti ye ebukeli biso ekeko ya faci beton donc ekeko ya faci beton za depuis babashango tolinga to mona batia wana batia kagame to batia nani batia kaka boye alelelo tomoni ememi faci bato baluka zeli kuna na se bachumola boye batala bamoni IDPS nzambe zongisa baange nzambe zongisa noko tome kobeta oza route principale isika mitubele parce que ndenge tomona même comme l'état okosela nini bakonza mboka bon ndenge ekomi l'état oyo tosenga na bakonza mboka parce que awa grand car elekaka ba poids lourd donc na niveau ezako soki mbula oyo bandi lisusu eko risquer pe ekata nzela nyonso po toza suna moyen te ya koleka donc tosenga bakonza mboka ndenge basalaka kuna soki bukani bakotambata dikibala baya pe pa na biso awa toana bosenga na bango parce que oyo eza route nationale numéro 1 donc baya mbula eza likolo baya mbangu baya kobongisa nzela parce que toboyi na biso baperte toana mbongo te mpango eza awa soki ekatani boye awa toza baperte mbula eza likolo donc neza na bakilo mitro neleka so mbula ebeti mwa ekotya erate te donc basala pena lombango presque kokabwana soki mbula ebandi lisusu donc baya pena mbangu baya osunga biso parce que nzela na biso yango oyo mama en tout cas vraiment napesi bino merci pena bokobisa message oyo epa bakonza mboka baya mbangu nzambe pe asongisa baange vraiment problème eza awa toza na problème ya bacarnivore bacarnivore eza te nzela oyo basaleli biso ya elengesa oyo route elengesa nzela wana batieli biso mire de soutien te mpona biso bato wana ngambu boye et puis bacarnivore eza te
mbula oyo esali makambo o événement oyo bomoni oyo eza mbula mai euti kuna na elengesa nde ye ebuki awa ebuki prince nde débordé et côté na biso boy esali ba esandi ebele ezaka oyo te oyo kutu eza moins bien mais eza na ba victime oyo toti kozwa ti kuna na se ya mai tokende bokomona ngo champ là mais bande sami bo mtakufi te vraiment eloko kaka to remercier nzambe po problème ya liwe ezalaki te mais bablessé ezalaki donc même vraiment bato ndako bazalaki bango nyonso bakimi mbula yango ebandaki bazalaki wana ta bamoni événement nde bakimi bakei vraiment tokosenga na l'état na biso ameka ko soutenir biso asunga biso po bato koya kovanda place ya boye eza bato lembi kofutela to lembi ba makambo ebele vraiment to ya to landa mo esika moto ko pema na kimia mais nzela tozaki bien kasi ndenge kaka baseli biso prince baseli biso bien problème makasi ezaki awa esengai kaka baseli biso carnivore oyo ko mema mai wana tozana kalamu pembeni awa mai wana memi mai kalamu wana memi mai ti na kalamu oyane lingeke zela biso bien baseli biso musala kitoko me ba commission na suka te la tango betia biso moto za laka biso nde to tovandaka to moni be événement non c'est lekia mule beti maya uti a partir likolo et buki ba mira ba voisin maya dusoli ti e community na niveau so kiti pe na se kuna do yaka ndenge moko to bondi to meka uti ba saki to landelo sa boye isimba kate jusqu'à maintenant mbula pesili tota na tonga boye tala ba pala ndenge komi ta biso toza tala pala ndenge komi tala balabala donc minyo lobeate to singa na gouvernement congolais azala pe maele nanu toza na hibernisme na mboka o hibernisme musala na ezala pona nini bato bazotonga divagation ba oyaka bazwika mbongo bazo contrôler te bandako bakina ba niveau nini ekina fondation ndenge nini bato batonga divagation bangonde bato bayima makotonga il faut balandela na ba makambo pota bakabo ebisanga na osala kabwe esenga ka soutien il faut baya ba soutenir baninga o na mitonda boye na limite na osala musala boye mbula pe ngo likolo to senga ka soutien na bango bazala motema malamu biso to ba congolais ba opesa bisika batu babimisaka mbongo so ba soutenir bango te se quartier esala nini ekobeba depuis ba dégâts salami est-ce que ba autorité déjà ba bon ba autorité penda jusqu'à maintenant to moi to autorité mokote to monde ka binonde ba to chaîne boyende pour ça l'émission pour ba autorité ne batala mais to senga eloko oyo eza kama eza urgent o to mona oyo to ibite ti to kolala nini kokoma bango se ba baby est-ce que ba to ase bazala bien te bongo ba to likolo to singa na makadam to singa soutien na bango mai etona ina kati ya ndako bato bazala ite nde mire bukani ekite libiso efini nganga epanzani bino ozalaki wapi tozala na kati ya ndako na bana mais quand peut expliquer biso plutôt mai wane bande ko ya réaction mnezaki nde mai bando ya biso to bando mai bando leka nango na balabala biso tozala na kati ya ndako mai bando kota na ndako te tokika bato babia na biso abimi amati likolo atala mai yango ezobima wapi era yeka mbango boya koti na ndaka lobi joli bimisa bana koloba zoloba mbala moko mira likolo e koti ebuki to bandi ko kitana bana to bando luka bana bo bimisika bana biloko botika na kati ndako ate eloko to monite nyonso etioli na ngoi na ndako na biloko nyonso to zakabwe eloko nyoko senga bakonza mboka basala bakonza mboka bayokela biso kama wabasunga biso poma na miniti toza lisuna eloko te toza na kota kokende te toza kabwe na miniti toyebi tokolala wapi toza kabwe na bana kutu bilamba kolata eza te toza kaka na balabala eloko créé ka prince wana ndenge bukani yango na mai ebandi kokita nde epandi bamire ebandi koya koto naza kutu na mwana likolo nyonso eza ya kozika ere na bandi olamba nzunga pondu nyonso nde ezwi mwana likolo eza ya kozika mwana ngo aza pitango banda olamba na mbula wana nazalaki nazolamba oyeba ete mbama nzungu ebayokeli mwana mwana nayebaki te ere mire wana ke ekwei na nzungu nyonso biso nyonso tobandi kokita bon mwana ngo aza te awa azali yaka pardon data mbula ebeta siko bruke kwei nde jusqu'au mwana na biloko kwei nde ezwi na biloko nyonso tobandi kokita ye esopeleni mawa nzambe na ngai Comment Émilie?
Maman tokiti a to mon vraiment inondation ça il makasi mais quand peut expliquer biso et comme boye ndenge nini. Comme boye lobi ezaki ba 19 ans ndembula makasi ebeti penza donc moyete ebuki banda ko moni banda ko ba voisin awa ndenge bukani. Banda ko bukani babiloko ekei donc batu bakufite mais babiloko nyonso tout ekei tale région de Sami Koto na ebité to sala ndenge nini bakolo biloko ba sala ndenge nini pa fatia tala biso likambo na prince wana re courant wana aluka solution place wana po biso koto moyete biso kota se banda ko ekei biloko ekei baninga batelengani bakeke na bafamille na bango mais biso tozana biso bien mais libulu nde samia makasi ya kosakana te tozana mbongo ya kosalisila libulu wana te basaki toyebi te tokosala ndenge nini yango tosengi fati beto ya kotala biso likambo re courant ande nzela ebukani banda ko ekei batu ba perdre biloko nyonso ekei mutu akufi te mais banda kunde ekei mapangu ebukani aluka biso solution na semaine o poso kimbula mususu ebakisa milisusu biso nyonso tokei fati alukela biso solution oyo avant tokoma ti balendi alukela biso solution ezamba liboso sale maboy mbala liboso sa maboy ka lelo kaka na butu bambule beta na me koma na ebeta ka me koma na niveau ote onde ke ka boy moye te alukela biso solution soka tiki biso bambule soka landani tokufi talaka banganga de kei bangare kei biloko ekei batu ba perdre biloko bande kona sekuna ba biloko nyonso sili batikali neloko te ba valise bilamba banda ko ekei bi place akolala ezate na butu balala ki na hôpital na yebite na minute oyo bakolala wapi po banda ko ekei fati atala biso likambo avant to ko malendi maman okoloba nini ya baso boya biso to nani to koma bakombo pona ba pesa so nde baninga banyoso basala baboyi biso to koma bakombo bakoma bakombo na babiloni baso papa na bandoleka Bana ndako nde mai ekoteli biso na bandako. Nde bayeba bibokoma bakombo. Babai tokoma bakombo pona nini bazwa soin na biso na leta. Siko ye aboyi kokoma. O biso batokoma te bandako eza ndako ni eza tale bimelti bo batole ko biso ba mire yango ebukani. Bamba bindako na bindula. Eza bien te. Na kindu bandako eza bien te ta mire yango ekweli de mire ekweli biso ndako nyonso epanzani. Biloko nyonso yango libanda tola libanda. To vivre ndeni. Sili nyoko senga bakonza mboka kasi basala po batinde mutu mtonga boni kozwa bakombo na bino. Ba pesa biso basala moyen po na nini ba futela biso bandako oyo ba pesa so ba monte ata lopango to ba pesa ba terrain po to tonga biso pe na paso to monyo nde na lobby eza nde ngwana sikoto mbule banda beta bozaki na ndako to na kati ndako to kanga maki boy na porte ba tole ko eli biso sikoto bando bwaka bana mai zo malokola fleuve boy na kati nde biso to bien to bwaki bana libanda ko to baninga musu bazozo ko to baki makande ngona biloko to tiki e choli musu na mai nde biso pe to kimi to ke ko bata me pa baninga bon ya koloba susu ebele eza te po yo moko moni miso deja ezomona ke mabe ezali ebandi awa te me banda prince kuna ebandi banda prince elengisa kuna ebuki kuna tie yeko kita boy biso depuis butu tolali te tolali pongi te par rapport à nini c'est que na minito na biloko place ekei to yeba te na minito banda ki bulo banda butu ti na minito tseke tozaka libanda yo moko zomona biloko eza libanda na o biso tozwi na o mususu tozwi te seke o eza nécessaire tozwi te ba valise ba bilamba chance quand même kaka mutakufi te mais souci na biso eza kaka kobongisa po soki babongisi te biso tozala awa te seke tozala na place okimela susu te toza déjà na ba place to vandaka déjà eza na bato mususu awa mapango eza ya bango eza na ba mususu ba locateur okene ebongo kolo lupango kolo lupango akolongola mabele te mais il faut kobongisa kaka po tozala à l'aise to mona pe likolo mbula eza vraiment so mbula ekiti bosuka yango wana mbula soki ekiti susu mobulu seke biso tokufi seke esenga kaka intervention seke ezala te ke olendi okuna seke ata lobby seke musala déjà ça nini ebanda nango musala ebanda po biso to pema po koto tozana bana soki biso pe tokufi koto ekozala ka bieti eza mboka ya biso seke biso nyonso fo to chama boko malembe bon awa eza nani quartier Kindibula quartier Mama Emo avenue les adorateurs na commune Monga Fula message kaka na bakonzi basunga biso kaka seke biso to senga lisungi Madame mbote na yo kombo nani awa toza wapi atana Kindibula na Monga Fula yebisa biso tango mbula wana ya lobi osali ba dégâts to moni bandako kwei ba perdre bloc ebele bino mai wana to pe tango mbula ebeta esalaki bino ndenge nini to ekutaki bino na position nini
biso mai ekuti biso na kati ya ndako papa mpe azalaki te nazalaki kanga mona bana na ngai mai ekoteli biso seke tolali mpe na ndako te mai ekoti makasi tozosenga epa bakonzi basala biso baterase babongisela biso papa na biso boye tokokufa na bana neti bantaba boye mponi biso na mboka bakonzi batalela biso makambo oyo awa dega to mpe perte en vie humaine bato bakufi te te bato bakufi te kaka babiloko nde mosusu etioli mosusu toperde babiloko mosusu ok sikoyo mpona leta komi kozwa charge ya basinistre bino sikoyo bino mpe boza basinistre oyebisa na baautorité ya mboka nini baya kozwa biso ka en charge mpona minita tokosala ndeni papa na biso bango nde famille oyo tokoma na bango tozala su na famille motema eza su na famille te bango nde famille na biso tokoma na bango. Merci beaucoup.